Bandeko na ngai na pesi mbote na kombo na Yesu Masia mwana nzambe na bomoi ngai mama Deline na eko partager vidéo ona bandeko nyonso obolanda ngai na Deline TV na eko partager makambo oyo nzambe atalisaki ngai na lingi na partager yango pona lobaka tango nyonso eteke na ko partager makambo oyo nzambe alobana nga faina partageant banda mikolo o na monaka makambo wana eleki vraiment mikolo ataba 3 mois eleki vraiment mikolo ba 2 mois pe ba 2 mois 3 mois eleki vraiment mikolo mais message et bon et pour la kate message pour la kate tant on a talisi message ba message monsieur ezaka urgent penda que il faut au partager en mbangu mais ba message mususu ezaka nango teke au partager on a même jour wana tout comme ekola nango mikolo tout comme ekola non pe bané mais le style que ezaoka na mutu soko lingo partager au partager yango wana message on a joie qui yango ça fait 2 ou 3 mois passé et vous mettez pena mikolo nde nazwa ka message o lokola na sala soupe ba vidéo mingi te yangwana esala ke na koka pe ko partager en format donc yangwana donc soki to sa ba vidéo te ezate ke po ba message ezate to makamba kolobe ezate ngata message ya nzambe ezana ngote mais be expérience na le kanango na makambo ya nzambe na yaka nanga ko partager boyebi batu nyonso obolanda kangai boyebi ndenga na partager ka makambo oyo nzambe atalisaka nga lelo na eko partager makambo oyo kolo azana biso to bondela na komba tata mwana pe mo santo ko na bomo iko na bikamwa nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso papa na liboso na okozongisa matonde pai na okopesa o merci po to saninga na zala suna bomo na bandeko nyonso o bakolanda video okolo yondo sali biso to zali suna bomo jona lokumu lelo lobi pe libana libela kolo talanga mwana na fandi devant caméra pona ko partager makambo oyo talisaki ngai na bandeko nyonso balandaka nga na Deline TV zana ngai za pe na moko kolanda o nyonso eza yote eza musika na nga na kombo na Yesu pe na nguya molimo santu nde na bondeli bongo na komba tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na nga na eko partager video pona ko partager makambo nzamba talisaki ngai ezalaka ndeka na lobise leki na déjà moi mikolo c'est leki de moi mikolo na monaka makambo na monaka ezalaka ba période moko boye na ebité c'est leki 2 ou 3 mois passé ba oyo boko comprendre yango de na opesa explication bo comprendre ezalaka mikolo oyo to bande koyoka ke Kabila azozonga na Kinshasa kendaki bamboka na wana kendaki wana ke Kabila azozonga na Congo mais akoto kendene na Boma na Goma pardon azoke na Goma Kabila azoke fanda na Goma azoke na Goma donc babiloka bongo bande koloba na réseaux sociaux ke Kabila akokende lelo na lobi na Goma azokende fanda na Goma kuna esika ba rebelle bazali esika ba rebelle zwa Goma wana me Kabila azokende kuna nde batu nyonso ntoka biso ntonde koloba me ye soki vraiment azana ba rebelle wana te pourquoi azokende kuna donc elakisi penda lembi na kobombama amibimisi penda do yango wana azokende kuna na Goma wana ezaki période wana bao bolanda ba information boyebi mamba Congo ezaki période wana nde na ebite so ezaki mukolango oya mataki avion zoke na Goma so pende na ebite me ba période wana kaka bandeko nanga nazaki na fandi na otanga bible nanga mwa pongi kaka ezoyiba ngaka bongwale na bandi komona nazomona Kabila na avion azaki vraiment na kati avion donc nzamba otalisanga avion na mwa bato ebele na Kabila na kati avion na après mbala moko na Kabila azaki lokola ndeti ndeka ba avion ezalaka
mais Kabila zaki ndeti ba kota liboso ndi par rapport na nde na ndo monela Kabila zaki kota liboso mais na sima kuna na moni ba mwa mbali moko atomboli atelemi atali boy monde ti atelemi atali boy donc n'entendez non expliquer donc mutu na sima kuna ye pasaki passager atelemi atali sko liboso kuna donc atali côté Kabila zaki na liboso donc atelemi le tir que l'air atelemi bongo esika sko ngai na ki komona ye le na moni boyemba monzamba ebisinga lobia deline omoni ndenge Kabila za boy abinde Kabila za boy makambo nyonso azosala ebata masuti makambo nyonso oyo ya kobanda kosala ebanda kozala révélé na miso bato banda komona makambo na ye aza suna eloko ya koyi kobomba te makambo na ye nyonso oyo ya banda kosala ebanda komonana na miso bato mpona nini mpo tala azotambola na mutu ya yebi te azotambola na mutu partout azalaka partout azokende aza na mutu wana eza yende donc azana mutu wana nde mutu azobimisa basekele ya Kabila polele libanda donc mutu wana akozala kaka na Kabila po lokola ye azana ba projet mabe po na Congo ya mwana pe ngape na sali mutu wana azalaka kotambulaka na ye azalaka kotambulaka na ye yesko akoyeba te partout kokende mutu wana bandaka kolandaka ye makambo nyonso bandosa mutu wana bandozalaka pembeni na ye nde après naki kozwa dérangement moko ya appel moko boye esonaki na telefone na ngande eyaki kokata nga vision wana nabosana ekota telefone na nga na silence nde le telefone nange sonné nde vision ekati le temps na kata telefone nazongi na prière en tout cas vision na ezongaki soute na moment wana nde na comprendre que nzamba ninga ko expliquer nga makambo ebele pona Kabila ninga expliquer nga makambo ebele pona Kabila donc Kabila vraiment aza donc na ebité nde ka bato to yebi oto yebi donc ye penda aza o nzambe atiaka wana pona ko torturer biso ba congolais vraiment pona ko torturer biso ba congolais pe mission na ya mabe wana ya mwana ya zoluka kaka sala po tozo yo kango lelo makambo nyonso na ndenge ezokendela tozo mona pena ke Kabila na Kagame mutu moko bango nde bato bazoboma mpenza ba congolais wana donc wana moya kolobela te biso nyonso toyebi yango donc nzambe atalisi nga bongo na esukaki wana mpona asalaki effort nazonga suna vision mais ekataki kaka telefone ya lere esonaki vraiment ederangeaki biloko nyonso nzambe ayebaka na ye soki alingaki le nakanga telefone azongisa ngo alinga ozongisa soki pe alingaki kosala mpe mutu wana abengaki adérange te mais nzambe asalaka tozala bana mayele lere ozobondela fo kokanga telefone oyebi te nzambe osola no makambo ni lere olali mpe so oza na appel moko urgence ozela te fo kokanga telefone po lere nzambe asola na biso lere tozalaka na kimia lere tolali na bandoto banini bandoto mingi ekata na komwaka telefone mute dérangeaki yango wana fo kokanga telefone lere ozobondela lere ozosala do fo kokanga telefone eza loko okoti na ndako na biro ya mokonzi mais na telefone oyo afunga mais eza bie te soki esone eza respecté biso soki toyaka na présence ya nzambe donc na présence ya nzambe fo kokangaka telefone loba soki ozozela telefone moko urgent la okotika mbonde eyakokata bandeko nanga le même jour wana na bondela ye makasi na comprendre nzambe alingi atalisanga likambo moko mpo na Congo mais eyaki ozonga te après je crois lobi nango nde ezaki vraiment ndoto nde na bandi kolota ndoto oyo nazobetela bino awa ndoto wana nazolota wana peka makambo ezoloba mapeka ya bakor oyo président Tshisekedi azosala na nino na mboko nini na États-Unis bakor na bango oyo bazoko sala wana na États-Unis nando yo konka nazolandalanda kaka na bato bazoloba makambo ngo nazolandalanda ndeni po mamba konfo kolandaka fo oyo kaka
mamba Congo ezokende ndeni nzambe na molimo azotalisa na kimusuni pe botola totalaka ezokende totalaka take congolais toninga toyeba makambo mboka na biso ezoleka ndeni voilà nde nayokaki ke Kabila Tshisekedi azo signé contrat na accord na Trump kuna pona makambo ya Congo pona kimia ekota na Congo po guerre sila ndeka boyebi kandeli ezaleli bande konanga to bande ko lobango na landeki pe ba chaîne différent ba to ba loba ke ateki mbo wana eza koteka mboka na ba américain ba mtu babite eza bien kosunga biso leke ba américain balekaka pa Kagame pona kozwa ba bien na biso siko fu bakota ole bakota na fenêtre il faut bakota siko na porte vraiment pour esa la bien bobo OK problème ate ndi ngasko le na lali na zolo tandoto na ndoto na ngawana nazaki na Congo on dirait na Congo wana kimia moko boyekotaki par rapport ya ba accord moko esalamaki boyeboye kimia ekotaki na Congo mais kimia wana siko esalaki pe o ekotaki na Congo ezaki lokola cesser les faits esalamaki et puis siko esali que ba wazalendo bazaki tolobela mamba ba wazalendo na chaîne oyo ba wazalendo bazaki d'accord te na makambo oyo malgré ki mekota ki me ezalaki loko moko na ndoto na ngana ezalaki lokola ke ki mekoti mais esali ke accord o basalaki ba pesi pe pa mususu nde kaka bato po toke tozonga na bakor oyo bakoluka kosala wana pa ya bato o bazobundisa biso pe kozala kaka selon na kibomoto boy mais na ndoto na nga pe on dirait pa na bato pe ya ba Congo balinge kozwa pe mabela Congo pa na bango pe ezalaki na sens ni na koloba na sens ke tozalaki na Congo wana na ebite so ezalaki na Kinshasa to na Bagoma to na Bukavu to wapi en tout cas tozalaki na Congo nga pe nazalaki wana mais parame ezalaki lokwa na ba village nde ba wazalendo basepelaki te na ndenge oyo makambo elekelaki na ndenge bakor esalamaki mais ezalaki bien tosepelaki bato ebele tosepelaki Congo tosepelaki po baguerre esili koboma bato esili mais esalaki ke ba Rwandais bazwi pe part bolanda bien ba Rwandais bazwaki pe part na Congo wana siko na village wana ba mikonzi ebele bazalaki wana bazalaki pe ba Rwandais ba mikonzi ebele bazalaki wana bazalaki pe ba Rwandais sikoyo ndenge makambo nge bande ko kendela ba Rwandais bazalaki lokola kozwa mwa pouvoir bazalaki lokola mwa pouvoir bazalaki na mwa pouvoir na village wana ba Rwandais bazalaki vraiment na pouvoir makasi na village wana ngapi nazalaki na village wana ndembala moko après bato toko mkoloba en tout cas baguerre esili bamsu pe tozolo baka baguerre esili mais ba Rwandais bakoti pe belé na mboka na biso mais bazui pe ba poste ya minene na Congo bazui basutu na la police ba Rwandais belé na la police et puis siko makamonde ezokendela bakomi ko obligé biso ba makambo susu exemple ka mais yango te pendeza ki na ndoto mais exemple lokola bakomi ko obligé ki na Rwanda eloba na mboka wana baloba ki na Rwanda elanga ba Rwandais bablo moko ndeti bongo mais ba wazalendo bazaki contre tolobela ki on déjà wazalendo aza muntu oyo azobundela mboka na ye wazalendo bandeko nanga papo ya ndoto nango na lotaki esika na comprendre ke ba wazalendo ba batu mususu muntu o atelemi po abundela mboka na ye aza muntu ba corrompaka ye te so zobundela mboka no na kibosolo corruption koleka te wazalendo lera zobundela mboka ne ata bakor ango esalami
corps mosusu ekoki kosalama na gouvernement na États-Unis na bato soki bakata soki banani bakosala corps na bango ata na barwandais na banani eza accord oyo ezosalama ekoki kosalama peut-être po etiaka kimia moko oyo biso tokoki komona mais soki eza accord wana eza na volonté ya Nzambe te Nzambe akoagir na façon oyo biso tokoki koimagine te Nzambe akoagir na façon oyo biso tokoki koimagine te po yende amema solution na ndenge na ye po Nzambe na biso Nzamba Mpuntulendo aloba yango mabela Congo ekoki kokende na étranger te bakoki kozwa ata 1 mètre mabela Congo te jamais ça lobango etikala bongo ata blelo batonsu baolobaki au Congo c'est kabwani déjà po tala déjà na Rwanda kuna biso na Kinshasa gouvernement na biso ezokoka kozwa ezoko na moment où ezoko diriger lisusu Goma te bandeko nanga ekete Goma ekete ba makambo nyonso ezosalama pona kolakisa nguya ya Nzambe na biso pona kolakisa nguya ya Nzambe na biso yango ezosalama donc esika sikoyo ezalaki wana ebande koleka ndeni ndeka na yebisi bino ke ba wazalendo eza bato o bazobundela pona mboka na bango bazaki d'accord te na accord o esalamaki pona kotia kimia na Congo na biso ba wazalendo bazali d'accord te mais malgré elakisaki na kibomoto boye kimia ekotaki guerre ezaki lisusu te koboma bato modèle wana ezaki lisusu te mais na politique na armée ezalaki mingi ba Rwandais bétranger bato bazalaki na police na armée na biso après nde toyaki komona ke balue bandaki kopesa makasi mais so otosi lwana te ba oboma yo so otosi lwana te bakobeta ona miso bato basoda wana o bazaki bétranger wana so otosi lwa wana te o batiaki wana bakobanda kobeta o bakobeta ti bakobomo na miso bato dona kuba oyo kozwa yango kobomo na miso bato ndo mona ezaki ndengwana nde après bato pena na cesse to bande ko sepela te po bato bazo diriger bazalaki bétranger na mboka wana mais na éviter so ezaki Kinshasa to mais bande ko paraître que ça village après mbala moko to moni siko bato bazaki ko sepela te ndenge armée ezaki na maboko ya étranger bato bazaki ko dirigeango et puis na balwa na bango batiaki bato bande ko sepela te bango ne bande ko benga bango ba wazalendo bando benga bango ba wazalendo siko ba wazalendo wana bazalaki bande ko na ngai soki likambo ba wazalendo batelemi au moins bandi ko loba alo mona lokwa le ya zo ba contre makambo o batie na balwana o mona bazui ba beti wazalendo wana ba beti bakobete ti batiki siko ba Rwandais bétranger na lobaka bétranger ezaki mingi ba Rwandais bazwaki vraiment ba place pe na Congo ndeti bandako na ye vi na ye kitoko camion kitoko mwasi ne bana na ye et puis bazaki vraiment boye ok vraiment makasi monde tu mto azana bato bazana pouvoir ezaki bango toloba après ba wazalendo mususu soka kutani siko na occasion amoni siko mutu wana waza Rwandais mwa wazalendo abimisi ta mususu mbeli pa abeti atie mbeli akufi mais lero arotia mbeli wana ba omona ke ye mutu abomi Rwandais wana ale lokola siko bango bazaki belé na la police katoloba bakozwa siko wazalendo wana en plein bato babeti ti bakoboma ye lokola bomaki il faut baboma payer babonde ko boma ye ezaki loi o epesamaki ndi après sikoyo ba wazalendo siko ngana ko kutana wazalendo moko nde nakutani to bandi ko sola ebisinga mama Deline ngana za wazalendo
na koyi kolinga te mboka na biso to partager mabela mboka na biso na ba étranger oyo po bango bazozwaka ba bien ya mboka na biso bazotinda ko na ba pays na bango bazotinda ko na ba pays na bango kuna ezotonga ba pays na bango mais ekomi lokwa na lete comme lokwa légal mais nga na linga ngo te na lingi te mabela mboka na biso bato musu ba bénéficier nango et puis tala nde bazosala boy bango mboka na biso moko tozokoka koloba likambo te bango nde mbaloba mpona mboka na biso siko tondimi yango kaka mpona nini mpona batika koboma bato mais eza bien te pays na biso ekokotambola boye te mbamonga na yebisi wazalendo wana nga na bi mais unayebi makambo zoloboza na raison mais tala modèle bazoboma so olobi osala eloko moko bakobeta o makasi malamu fandaki mo abina nga te mama Deline nga naza wazalendo andimaka te ata accord yango esalami soki eza na intérêt ya peuple na biso te ezokopesa intérêt na libanda koleka oyo ya biso wazalendo asepelaka te nga nazosepela te naosepela te yango wana nga funa sala likambo moko boye nga na bi likambo nini kosala likambo nini nazosola ndenge bi likambo nini kosala osala nini na bi nayebi nde na osala nga nayebisi tala bato bazoboma barwandais nde bazosala bon obomi rwandais babomi yo esipi sikoyo obomi rwandais ta mosu obeti ye nino otembeli ta mosu obeti ye masasi akufi mais yo le bakoboma yo bandeko na nga bato wana baya sans pitié baza sans pitié namonaki ona ndoto na nga moto yo kaka batortiraka bato tina liwa nga namonaki ona ndoto modele banda kotortiro en plein air bazo ko torturer yo bato mo biso tozokama bato osengele pardon mais ezalaki kosengela pardon te po lokola bomi fo baboma ye lokola buki mibeko fo babeta ye donc ezalaki lokola bongo mais nga na osola na wazalendo na mbala mona moni bayi kobenga ye bato bayi kobenga ndenge yo zabo ye mwana na okuna azobela za maladi makasi fo ba meme na hôpital ba moi ebisinga mama Deline mwana ngazobela na kende na mwana hôpital na ninga bana nga makasi nga tuni za bana boni amina na bana 4 na mwasi na nga na mama na nga na tata na nga boy nga siko na bi na landi wana esika ke wana akei po ke na mwana na hôpital ala presi koyo na nzela ka leto bande ko kende boye na moni mbala moko wazalendo moko ngape atomona abimisi penda munduki boye pa abeti rwandais moko azaki na rwanda azaki lokwa chef moko boye ato diriger pa abeti masasi la abeti masasi mbala moko bato nyonso totali chef na koya kufi bato nyonso totali obumi pona nini mba moko ya police ayona on dirait ezaki automatique soko bomi ka police akoyi wana bazwi ye azoloba lobi po bango bazozwaka babien na biso bango bayi kozwa bokonzi na mboka na biso mpona nini bango bayi kodirige mboka na biso mpona nini ale balobi si accord esalamaki si basinyaki basese le fait mais bino bozolinga kotika te bino bawazalendo bolinga kotika te bandi kobete babeti wazalendo ana kufi noki pasi na yebisi siko o tozaki ne tobande kokende kotala mwana azobela na yebisi ngabi omoni siko tala babomi ye mpona kanda bawazalendo bana kanda bango ya bibiso bawazalendo to ana kanda ya mboka na biso nde mambo ezokende bien te mboka na biso fo biso moto dirigeant mboka na biso fo etambola boye azoloba akokai koloba nde mbamo bandeko na ngai na mokuse ebande kolekela modèle wana bawazalendo bazobimisaka minduki yango bande kobimisa ezalaki lokwa babiki minduki yango bawazalendo bande kobimisa ezalaki lokwa babiki biki wana soki azwi yango kaka moni babiki oyo bafinaka ese naza na biki apona lexebino do babiki oyo bafina kofini na mutu alembala moko ebimisi siko place akokomela baminduki na bongo ezalaki bongo soki abimisi yango kaka lokola biki soki abimisi yango bafinika ata alemba moko ebimi kaka tchu ekeko kota masasi ebimi na biki wana eke ezwi mutu akufi bawazalendo bazalaki na babiki wana siko babiki wana ezalaki bango bato bandaki koutilize yango
mutu mususu ata so osimbi yango tia boye ebeta nango te mais bango ka so asimbi yango kaka abimiso soki ka wazalendo abimisi biki wana seki alinga aboma pa abomi mais yeba yango mpe ye mpe bakoboma ye nde après bawazalendo wana oyo bakome obanda oboma bato donc lere ozoboma mutu fozala siri yo mpe baoboma oka na quelques minutes oyo ezoya baoboma yo mais après bawazalendo bazwisqu'au système oleke aboma mutu moko po ye mpe baboma ye wazalendo soki abimisi biki wana aobeta ta abomi ta mosusu 3 rwandais aboma 3 rwandais lere aboma 3 rwandais wana le ye mpe babomi ye mpe babomi ye alomona le bazobete le baobete ye siko omona azoloba bien ata bobomi ngai nga na bomi 3 mais bino bobomi moko nde ekomaki kosala mabongo siko nga nazalaki oka pasi nde bawazalendo baokufa nga bibana na biso baokufa bajeune boye bazokende bana na biso bazokufa nzambe makambo ekosuka mokolo nini malgré kimi ekoti me bawazalendo baboyi kokita motema balobi kongo ya bakongolais nzambe bawazalendo babi kongo ya bakongolais mabela kongo ya bakongolais richesse ya kongo ya bakongolais oyo bakoti na bamboka na biso mpona intérêt bakozala na kimia te bawazalendo balobaki bongo ke baoyo nyonso bakoti na mboka na biso mpona intérêt moko boye ya mabe bakozala na kimia te bawazalendo bakomi koboma avant baboma ye abomi 5 lere aboma 5 à l'après ye babomi ye ere azokufa lobi ngata bobomi nga menga na bomi 5 avant ngai na kufa ezaki siko avantage o ezaki na part ya bawazalendo po bazoboma ebeme baboma muke après sikoyo ba rwandais ezaki bango mabe étranger wana bakotaki na mabela Congo ezaki bango mabe balobi ke tozokufa ebele mais oyo bazoboma baboma mukie mais biso tozokufa ebele nde sikoyo bazaki bakomi sikoyo kolokalize siko bawazalendo esika bazali epuis balobi ke lokwa tozokoka kokanga bawazalendo te avant bango baboma malwa moko toobimisa ekota na libota na famille ya wazalendo famille wana bayibisi bino bandeko na nga bandoto oyo ezalaka lere olamuki obi ezalaki nde ndoto okomprendre ke wi ezalaki mpena ndoto balobi boye bayi kotia loi moko boye batie loi wana bavote yango na bango moko kaka batie loi moko ke dokola barwandais baokufa ebele bawazalendo baokufa moke il faut bazala kosala eloko moko soki wazalendo abomi 5 abomi mutu moko nde ye mpe baoboma ye mutu moko mais soki abomi eke abomi bato ebele do bakoboma ye epuis bakokota mpe na libota na ye na famille na ye mpo baboma mpe bato mosusu na famille na ye mpo ye moko ayebake ndenge toboma ye boye tozoboma mpe famille na ye nde batiaki lwa wana sikoyo na lwa wana sikoyo bakongolais sikoyo tolingaki yango te mpo na nini tolingaki yango te mpo ezalaki lwa oyo yo koyeba te keleki na nga aza wazalendo ke azolinga te ye aza na mposa fo aboma yango sikoyo esaki malwa moko eafetaki Congo eafetaki biso bakongolais mpo na babanda koboma bafamille na biso nde sikoyo te lwana sikoyo biso tobandaki koboya yango ale bango sikoyo bazondima lwana mpo bango bazokufa ebele fo baboma so batie lwana bango bazoexplike so totie lwana ekokanga bawazalendo moye baboma bato eza te mpo bango moko bawazalendo ondiesi bamipesi na bango mobimba na bango ko amesprit na bango likola pays ozomona yango wana fu tosala boye mpo bayebake soki na bomi baobomanga na libota nde après esalaki ke esalaki esika mobulu ekotaki na mboka po biso bamiso tolingaki lwa wana te po toyebi te nani aza wazalendo nde
après elo nini yaki koleka na moni siko mwana mobali wana oyo babengaki mwana ya zobela ake bazwi mwana na ye po bakende kozwisa ye traitement l'air azokota na hôpital wana eboyi balobi ke papa ya mwana o aza wazalendo azaki wazalendo moko koni ba o bayebaki ke baza ba wazalendo ke batelemelaka makambo ya leta doki osali makambo ya ba Rwandais osali mabe moko o bomi mutu te me babeti yo le ba obeta o mbala moko bazopini pe famille na yo bakoboma famille no te po yo bomi te donc ezaki vraiment sans moyen bandoto abongo na éviter so mamba boy ko ya na Congo mais to yoka yango tina suka makambo nini yake oleka yango congolais ezalaka boye ko zala te ko nga biso ma te biso za batama te biso toza batu oyo toza ko telema nzamba zana biso bako nyoso bakosala eza na avantage ya Congo nzamba zwa lokumu eza na désavantage ya Congo ta muso ekosala makaka po esala kaka ke cesser les faits salama mais soki eza kaka ke accord wana nzamba za na kati accord wana te ako permettre yango po kaka makile tika kotanga mais ayebi lolinga kofongola makambo mususu bandeko nanga loi siko epesamaki wana soki wazalendo abeti asali mabe moko to afingi ba Rwandais afingi ba étranger afingi mikonzi wana bakozwa eta musu babeti me ba oboma ete bapesi ka punition na sikoyo ezokota peke papa na ona mama na ona bana no mwasi no bana na yo bakozwa traitement te soki babeli bakozana na ba droit ya makambo ebele ato oza na mbongo na ome oza na droit ya makambo ebele etombe siko wazalendo wana zaki lokwa na punition wana ke famille na ye baza na droit ya likambo moko te ndesiko le yaki bazwi mwana na ye bamema mwana hôpital baboyi kotraite mwana po papa na ye aza wazalendo atelemelaki ba Rwandais donc ngelo batina bahôpital bachef bahôpital ba Rwandais basala boyi mutu akotraite mwana aza te poni papa na ye wazalendo après nde ya kosala ke totelemeli baye kolongola loi wana fu batretaka bato pona nini avant na wana balongola loi wana mwana na ya wazalendo wana akufi poni bazwi traitement te balingi bake kokunda mwana na mona pe atoke kunda mwana ya wazalendo akufi babi mwana wazalendo aza na droit na cimetière te aza na droit te bakunde na cimetière batu nyonso babi me o balwa nini ekomi suna mboka oyo tokunda mwana te ngelo bani nde bato batelemeli siko papa na ebisinga papa ya mwana wazalendo wana adina mama Delino moni siko makambango donc biso tona droit mabele na biso te bazo sela biso makambo bango balingi siko mwana nga okunda mawapi ngana bisenga bizala kimia yo zali na punition zala kimia biso tozobunda pona ba loi oyo elongwa bandeko nanga bayaki kolongola loi wana tokundi mwana na cimetière balongoli pe loi oyo ke so wandazendo asali mabe o ba pini famille na ezwa traitement te balongoli mpo loi wana ezaki ko affecter makasi mbala moko mais malgré ça bawazalendo na babiki na bango bazaki kaka kobeta bamasasi bazaki kaka koboma ba Rwandais bazaki kokufa sans guerre ka mutu atelemi pa abomi soko bazomona peke mutu abomi yo donc esalaki bango ma mutu pasi makasi sikoyo bato mosusu bakomi koloba ba Rwandais mosusu bakomi koloba bapesi badiscours babike tozonga na biso kaka na mboka na biso po na bana na biso bakomi koboma bango tokomi mpe kokufa ebele me bango bazokufa mokie esaki bango bazonga me bamisusu babi te so tozonga na mboka misu kosimba te boye bana ya ba Rwandais wana bakomotambo wana balataka banini ezoprotege bango babenga oni bantibal balata banini po bayebi te le ya nini bakobeta ye masasi wana bazaki kofanda na Kongo na kimia te nde apres bandeko nanga ekosala manini na suka nango na ekomona wazalendo wana
otokundaki mwana o a partir na elwa elongwaki wazalendo wana abimisi biki lera abimisi biki na landi mbangu na simbinga binini elu nyozo sala ayisinga boy abina mama Deline nga naza wazalendo na kotika pays na maboka ba étranger te Congo eza ba congolais donc langage ba wazalendo bando ba Congo eza ba congolais tokotika te ba étranger bana mboka mso ba dirigaka biso batia balwa na bango na kotika te naza wazalendo nisi kanisa bana na oso kufi déjà mwana moko à cause ya nini tala mwana no akufi siko kanisa ta bana oyo 4 bana smisa to batikali bana na balingaka yo kanisa mama na papa na tala bobo habité mama Deline nga naza mutu ona yaki na mokili oyo pona makambo oyo bandeko nanga atozomona basoda wazalendo wana bazotelema ata bazokufa ndeni ata babomi bango bazotelema po mission na bango bayaki bakufa na liwa wana osomona bakufela lolenge wana donc motema na ye kozala na kimia te so asali quelque chose te l'étude kaza na bombo il faut asala quelque chose mpona mabele na ye akotika te mabele na ye afanda na kimia wazalendo abandi koexplike nga nayaki na mokili mpona mission na nga mpona protéger mabele na nga ti liwa soki baboma nga likolo ya mabele na nga fu baboma nga ngabi okanisa ta bana no te obi abi non nga na koboma ngabi titi na bandi opekisa bi mama Deline komitungisama te yo talaka makambo ndenge koya mikolo ezoya yo tala nga naza esprit o babomaka yango te esprit baboma yango te oui naza na esprit o bakoboma yango te ata babomi nzoto na nga esprit na nga baboma yango te ngabi azoloba pene kiyanki ko wazalendo nzambe na bandi tobanga ba wazalendo non abinga naza na esprit ata babomi nzoto na nga esprit na nga baboma yango te mbala moto muna elo nini yaki koleka en tout cas na pekisa ki azwi bika koti na poche après mbala mona tala kuna boy na mukana kidiba boy na tala kuna abandi ko boma to abomi mwa quelque rwandais l'air abomi na lela na ndoto na bokoki ko imaginer te mbala moko bana moni mbala moko basoda wana baye bakangi wazalendo wana oyo abomaki bato wana ba rwandais babandi kobeta ye bazobete nazolela nazokele mawa nazolela ngabi garçon moko gentil garçon moko bien nazwi temps kosola na ye moi kuta kosengele pardon ezati bazobete ti garçon na kufi nazotande garçon nazokufa na musika nalela bandeko na nga ezaka somo na ndoto wana so ndoto yango to sambela bandoto ekatana te so ndoto no ekatani oyebi te suka ndoto wana heureusement ndoto nange ekatana ite malgré na émotion ya kolela nazalaki kaka na kati ya ndoto nazolela na otana musika babeti mwana mobali wana nazokama bana na epole nakende na ndako nele bakundaki mwana bana na musuba ye papa bazomatele papa en tout cas boya binanga mama Deline bana balinga nga mingi nga pela ningi bana nga suku nazokamwa mutu alingi bana ne na pesi conseil kanisa ta pona bana no abitenga pona mabele liboso bana na nga sima baparent na nga sima bandeko na nga sima mabele liboso ndi après le nazotala bandeko na ngai le mombali yana akufe na yebaki akufi mpona moni ame na ye ezobima na nzoto na ye bandeko namoni ame ya wazalendo wana ebandi kobima na nzoto ne ka nde totala na bafilme on dirait ezobima abimi na nzoto ne azomata le azomata na comprendre ke akufi esika zeli malgré bazobeta ye kaka nga abime mutu sa akufi bozo continuer kobeta pour rien sa kufinga na moni ame na ye emati likolo ndele nazomona ame na ye emati likolo bandeko na nga nakomi komona lokola ba ame ebele dans l'espace na mboka wana
ba âme ebele dans l'espace ko ba âme wana ezokota na bandako ekoti dans l'espace ezotambola dans l'espace ekoti ebimi ekoti nga nazomona ba âme wana ba âme ya bato nazomona me bato boye bazomona ngo te me nga nazomona ba âme ya bato âme ya garçon na pe wazalendo nazomona ngo nde na ko confirmer alobaki na nga ke ye aza na molimo oyo ata babomi nzoto molimo ne bakoko boma ngo te molimo ne ata babomi nzoto molimo na ye ekobunda aloba ye pe bon nde mbala moko bandeko na ngai non nzamba mpuntulendo aza na biso bakongolais zalaka fier ozala congolais ata bitumba ata bapasi ata bambonge ata soki ndeni yo ozala fier ndenge oza congolais bandeko na nga namoni ba ame wana ezokota na nomona mingi mondeti na bandako tiaka lokwa ndako eza mwa immeuble boye batole nango siko naomona ame wana ekoti na batole wana ebimi kuna ebimi na ngambu mosusu ekoti na ndako boye na mire ekoti ebimi na ngambu mosusu ekoti ba ame wana ezotambola dans l'espace ka ezotambola ba ame ebele ezalaki wana naye kocomprendre ke ba ame oyo eza bawazalendo mpona nini na moni siko ba ame wana ebandi sikoyo kobimisa biloko wana babiki wana oyo ebanda obeta masasi bandeko nanga ame wana kotelema dans l'espace ebeti siko bamasasi na bango ebanda ekobima ezomona na place euti na place ezoka ekota yango banda ekodetete mutu oyo abeti masasi yango donc ozala te kobeti masasi obombama te donc soki obeti masasi wana le obimisi biki wana obeti yango ezobima mpenza boye bako mutu nyonso amona place euti na place ezokende yango baodetete yo mutu obeti yango siko bandeko na nga masasi wana ebandi kowuta na bawazalendo bakufaki ba ame bato ebandi kobeta ezobimisa babiki nga nazomona me bato baomona te ekobimisa biki wana biki ebimi elepa ebeti biki wana soki ebimi ka lisasi moko ezwi otu ebimi kepa moto mosusu ezwi tu ebimi ezwi omoni kozwa 10 personnes papapa barwande kaka ata botelemaki bato ebele barwande na bacongolais ezozwaka barwande bamasasi wana sikole bazoluka nani abeti yango ezomonana te nani abeti yango bazomona ke masasi yango euti place le basoda bakoyamba mba place masasi euti ntaza te nga namona esprit na ebimi ekeboye eke soki na ebimisi toto ebeti susu pa ebimi ekeboye donc nayebisi bino barwande bakomi koboma bango na baesprit ya bawazalendo oyo ekufaki esika nazalaki nandi kokumisa nzambe nga binzambe na ngai na moma oyo moyeba boma su bacongolais eza te mpo bato oyo bakomi koboma bango ezali baesprit ya bawazalendo ekufaki nakomi koloba esprit ya bawazalendo ekufaki ekomi kobunda ekomi kobunda mpona mabele ya Kongo esprit ya bawazalendo ekomi kobunda mpona mabele ya Kongo tala baama bawazalendo ekomi kobunda mpona mabele ya Kongo nayebisi bino ebimaki ebele dans l'espace ezokota na bandako dans l'espace ezobima ezotambula ezobunda barwande bazobunda na bato bazomona bango te ato telemi na rwande boye bokangani boye ekobetaka yeyo ebeti yo te ezobeta ekobeta mutu mosusu bobi o bungu ye aza rwande te ndeni aza fiti ya Congo aza traître ya Congo bawazalendo wana molimo bakomaki komona bazo comprendre ke yo oza mofiti yo oza traître yango wana ndeko ozalaka traître okokufa esika moko na bato wana nde makambo oyo nga namonaki yango wana nalobaki eleki ba 3 mois 2 mois 3 mois passé nalobaki nakosala ngo na video mpo na kolakisa bacongolais ke toza na nzambe oyo akobundela biso ata bakor moko esalami oyo tozomona ke ezozala na avantage na biso te ndeko na nga congolais zala na kimia nzambe aza na biso bacongolais nzambe aza na biso bacongolais
nazo yebisa bino vérité na deux vidéos nazo sala awa na sali non oyo après na osala o makambo susu o nzambe atalisaki nga mpona président Tshisekedi et puis mpona président Trump nde na koloba na vidéo oyo nazo sala kasi ko na latika même elamba oyo nazo sala pe vidéo wana kasi ko po awa eke déjà mulai so na kotion awa ekokatana yango wana nalobaki na kopartage na bandeko nyonso tema nasali tamulai mpe nasala ba vidéo te nayebi mpe te pourquoi nasala ba vidéo te en tout cas nayebi te nzambe asunga kaka en tout cas raison mo valable eza te oyo nga na olobaki nasala vidéo te mpona te raison eza nango te mpo nasala ba vidéo te nayebi te so eza ka monguna nayebi te nzambe asunga apesaka makasi ya kosala ba vidéo na batango nyonso le yo ozopesa ba message tozobomba ba message esika ekangaka mpe moyozo asu ba message mosusu eza te esenga fo koliberaka ba message oyo ozwi mpo ozwa lisu ba message mosusu ozomona donc nzambe azala na biso yango aka na ninge na partage na biso mambo na mona na ndoto nga mama Deline da na ndoto wana ndazali na esengo yo nalobi ke so ndoto wana ekatanaki na ninge na lela heureusement ndoto ekendaki molai en tout cas na ekomona lolenge oyo wow bawazalendo bakomi koboma bato wana omota mosusu soda moko azodirige bato boy surtout bato bazalaki koloba baminoko misusu wana o bazalaki koimpose biso wana osomona okaka nini ezwi eta akufi moto abandaki komaltraite yo sa akufi ozomona donc esalaki ke bawazalendo oyo batikalaki oyo bazingaki baboma na nini biso soko tokomi koyebisa bango botika babiki wana deja baame ya bawazalendo osekufaki ekoki de wazalendo oyo babomaki wana azalaki ya suka oyo mwane baboyaki bakunda ona expliquer na mone ame ndenge ezomata do esengelaki ka ye pe fwa kufa bandeko na nga biwa eza partout ata mutake bunda guerre te tozomona bato mosusu bakufa akenda bunda guerre te ake bunda guerre te mais asala accident kufi nde namona bato mosusu basala ba TikTok nga mwana nga jamais akoke na guerre nga ndeko na nga jamais akoke na front kuna ko bunda soki bango bake na front ko bunda te soki bato bake ko bunda te na front nani akobunda mpona mboka yango eza eloko muta bota makana ngo yo atopekisi mwana na yo opekisi ndeko na ndenga kokendela yo koyeba te soki mutu ani tangamaki fwa kende kobunda na front fwa kufa kuna eke bino bokangi ya kende te akokufa ta na accident akokufa ta na eloko moko ka papa akufi pona koloba ke oui tolelaka nde bana biso bakufa kuna na baguerre bazokufa mais so moni mutu akimi na front kuna kimi aboyi liwa aza wazalendo te akendai na loyenge do atanga makita kende na mona ki ba wazalendo bakufi et puis eloko on a ngana partage on a landa pe on a vidéo moko prophète moko sana oloko so na mona on sala vidéo pour na zongeli ba vidéo banguna na zongeli ba vidéo non ça on a ba vidéo na ngana partage ngo batu nyonso o bakufa kana ba guerre wana bake ko bunda bakufi masumu na bongo za ka ko limbisama bazane sengo ka ibiso toyokela bango mayeba kufi tolela me bango ka na seconde wana le akufi ko mutu ya sengo ako mutu sengo et puis ba am wana eyaka na mokili oyo bayaka na mokili opo bakufa mpona baguerre oyo po lebe esprit na bango ekoganga na molimo makila na bango lere ekoganga na molimo nde kosala ke nzamba sala na mboka na biso yango na ngena partager na bino bolanda pe deuxième vidéo on azotia nzamba zana moko na moko na komba tata mwana pe ya Mungu Santu kimia na Yesu zana moko na moko amen.